aime la grâce aime la grâce TV aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino bato bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. ndeko na pate ndeko ne asachisaki mali po ntango jour première fois ntango toyaki ngai na kuka tokendaki ntina famille wana kuka tuni bango eloko nini ezozanga ser na ye moko propre place tati oyo abelelaki place tati akufelaki alobi towana moyen te possibilité na moment eza te mpo bacovid babiloko mwana wana alors kuka bimisa $200 apesaki premier pas abi bosala mikanda mpo azalaki na bileti te bosala mikanda bosala nyonso oyo ekozanga apesa mbongo c'était jeudi abi loko ezalaki toyei na bacarnaval jeudi vendredi ayaki férié samedi dimanche mpe esalaka tabi lundi datongo keyebimisa mikanda na soir toyebi nde toya mais ser abougeaki te nini te bato ya kinshasa ntango babengi balobi ke ser abouge te eloko te nini te yango wana mpuka loko abimisa mbongo asilikelaki ser mpe mwa moke mais mbongo napesa bosali nini yango moni mwa confusion ezalaki nzambe alobaka boye loboko epesaka ekomilakisa te mpo kozanga bénédiction oyo tosali ezaka esenga communauté na biso tosungi lemba toujours bomoko donc aza ndeko na biso akei c'est la famille donc on n'a pas de commentaire à faire soki tosali bacommentaire seke tosalaki yango na motema te. Alors bato ya Kinshasa tosengi bozala bino calme parce que tokundi na ndenge bato nyonso bakundamaka tokoko bwaka ndeko na biso te marke bino boza musika mais biso tozali toya barepeta na bino tokoko permettre bete ibembe ebwakama na leta tosalaki nyonso tosomi cercueil tolue mutuka tolue salle tolue musique tokundi ye ndenge bato nyonso bakundama avec honneur. Information est la vérité et la soloté parce que mon niveau bato ebele balobi bamona ete po soki ezalaki ke kosunula ye ngai na zwa ete parce que ngai nazwi tati ezalaki na ndako te ngai nakuta ye tati ayaka na hôpital moko olala wana ako beau-frère na ngai nake na sere na ye nde nazwi tati nazwi donc annexe oyo napesaki beau-frère ne mosusu oyo toyemba na bato ya Martine nasengi abima ye ndako moko olala na ndako wana et puis malade azalaki nango nazobisaki naosala yango par amour eza malade tokofana no na pale te mais naosala yango par amour mpoza beau-frère na nga ne arrivé oyo arrivé soki tomemaki makambo ne mbango te mpo ekundama parce que ngai aza beau-frère na ye naki direct akokunde te sans pour autant continuer yuta na Congo. Sananga fumu
yorinenga likolo ya mobali ya botaka te yeleroma yokosinga nono yokosinga mama munwe yorinenga likolo ya mwasi abotaka te tati ngongwe yokosinga nono yokosinga tina e mama yorinenga nono osea
Somalelio tatingo Erikete alio tatingo Osea mawatro Vasoneo Utini bisola pasi na motema Nalelio ye Nalelio kulingo Merci. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il la langue de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosala nini mpona nzoto na nga nasili kosala mpe nalemi nakosala nini mpona nzoto na nga nasili kosala mpe nalemi nzoto eselaki ngai elamba nzoto epesaki nzoto eselaki ngai masanga nzoto epesaki Toto eselaki ngai batoni tobala ekotisaki kasi lelo yo nzoto okei na libata epesi na ta masete anyosho esaleli yo Toto na ngai
nzoto osengaki ngai basi ya pene pesaki yo osengaki ngai ya mwendo ya mokuse ya molai pesaki yo posa ya nzoto osengaki ngai toto esalelaki yo kasi lelo yo toto okei na lilita opesi matanga site na nyonso esalela toto na ngai toto na ngai toto na ngai toto osengaki ngai toto Charlotte napesaki Chichato nakuse toto pesaki motoka ndenge na ndenge ya shere ma shere nzoto napesaki yo toto osengaki ngai kabelo ye toto pesaki yo voyage kilikili posa na yo toto asalelaki yango kasi lelo yo toto okei na lilita opesi matanga site asaleli yo toto na nga toto okisinga soni Alleluia, nalingi ngolo Yesu. Yesu yo mana bomeni. respect ya drapeau biso pe attaqué ba chrétien pour ko tanga le bantambe to sengi ba nyoso kelima to tangi na comme Jésus Christ car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. To kangi miso na biso Nzambe tata na biso ko Jésus Christ. Merci du sousou na ndengo pesi so pema ya bomoi parce que zakila batebele ba mona tonga lelo ba musu basili ko kufa ba musu basanja ba accident ba zana ba mbeto pito ba musu bazana ba boloko mais biso to fulu de fort mo côté ndebo lingono esa kitu kuma sika au Seigneur nyonso ndenga zaliawa azana posa vivre manamu so ki to sali examen de conscience ezana batebele to zakila kishasa to ya awa Angola pour nous avoir condition de vie parce que tant que nous sommes là qui passe côté qui vous avez la difficulté si quand on est côté nous sommes comme vie madame ya moto yaki même en Angola awa et ça pas que nous sommes pas en Angola mais même en France pour nous avoir toujours vie madame pour y aller kuna bana bakotanga malamu santé malamu nde bakene ki poto et ça pas que nous sommes pas en France mais même les États-Unis mais même le Canada toujours nous avoir toujours vie madame mais vu que nous la sikoyo eza via Canada te ya France te vi oyo eza na suka bomo ya seko oyo ezali ke eumelaka seko na seko c'est pourquoi tozolobela vie éternelle ndenge tokivre boye nyonso tozosala ana mokili ekoleka bambongo tozala yango ekotikala
kasi liloba na nzambe ekoleka ta mokolo moko te mpe vie éternelle wana ndenge babengo na grec zoe elingi koloba bomoi ya ye moko nzambe c'est la vie de Dieu ye moko nzambe ndenge ye moko aza nango parce que ntango ata asukaki apendaki amoni ete motu wana akozala kaka na kufa te parce que liloba nzambe ekokomela molongo na ye te nzambe eza na efe nde nivo ekokaki kaka na motu me nzambe na molimo na ye atindi baprofete apesa bomoi ya seko moto nyonso akondima na kombo na Yesu Kristo azwi bomoi ya seko nde bomoi wana ezanga suka. C'est pourquoi ndeko na ngai ya mwasi ndeko mobali tozala conscient toyeba esika tokolekisela éternité na biso lelo toza kovivre toza na bambongo na bandako na babanke me mbongo wana ekotikala soki lelo okufi okolekisela éternité na wapi? C'est pourquoi tozala na conscience marke kureke yimbe tokolemba bete moko na moko amikotisa kati na ye eske ngai lelo so nakufi na okende wapi? Parce que nde toza boye toza bisika mibale oyo tokendeke bato nyonso oyo bandimi Yesu Kristo soki bakufi bakendeke na 6e dimension mpona kopema kasi moto oyo boyi loba nzambe soki akufi akendeke na 5e dimension babenga lieu de tourment parce que na Bible ezali na bato bakendeki bisika wana jeune riche azalaki na bozu mingi azalaki na bozu mingi azalaki na mbongo mingi me ntango akufaki totala ndeko vani pembe na yo te ezali likambo ya yo moko mokolo kokufa ndenge ndenge bita kufiona bato nyonso towanganaki ye na kanda mokanzaki ye moko bakamata bakominango elongo bakimaki ye tokaza kotika na libula kozala ye moko jugement kozala ye moko c'est pourquoi bona attention ba nzambe kotala camarade na yo te parce que camarade na yo kotika na mokolo wana yo bokozala teta pete na nzambe c'est pourquoi ndeko mwasi ndeko mobali soki nani oyambi Yesu Kristo te yango du temps la grâce ekor na ntango na yo ezali nani kotala mokili te kotala bozwi ya mokili te kotala bisengo ozomona te mokolo lelo parce que nyonso ekoleka me ndeko nzambe ekoleka ta mokolo moko te amen amen. C'est pourquoi Bible elobi ete celui qui croit à ma parole et qui écoute ma parole sera sauvé amen. Soki lelo yoki moloba nzambe kokanga motema te aujourd'hui si tu écoutes ma voix non n'utilise pas votre cœur notre Dieu c'est un Dieu du présent amen. Ndenge ntango akutaki na Moïse na buisson ardente Moïse atunaki ye Seigneur nazoki lipa bana Israël se batuninga kombono nani alobi ete je suis qui t'a envoyé amen. Notre Dieu c'est un Dieu du présent. Ntango mpe Yesu Kristo akutanaki na bajuif na Jean 8 à partir verset 58 balobi ete avant Abraham Azala, moi je suis. Amen. C'est pourquoi notre Dieu, c'est un Dieu du présent. Aujourd'hui, si tu écoutes ta voix, kokanga motema te, parce que motema likenza uzanango, nenge Bible nobiete, nako pesa bino mitema ya mosuni, parce que mitema ni banga, endima no banzambe te. Amen. Soki no banzambe koti kati motema na yo, il faut aussi sikala kati motema na yo. Amen. Parce que moi nzambe ndio so yebaka mungonga tata na ye. C'est pourquoi natonga lelo toye awa na bembe ndeko na biso za susu te mais ne ba oza pona yo ngai parce que yo dem kotika na mokili yo ne to pema ko confier na bo muzoza na ngote mbongo wana eko memo nulle part amen nikolo ko ya kutu na banque bakanga yo mbongo wana ko kozo ngote mais oyo zakati na yo nzambe so peso mo ya seko eza pour le pont ya ngonde me place ko ko pembela amen ndeko mo seko mobali tango komi très difficile tala mokili nga komi tala monde ne komi oyebi koto wuti koto ke no yebite nana yebi ko la bita museza ya yote tamu sangu bima aba ko tout okufi ozala tanga ko se partir te ozala tanga senga bolimicité. C'est pourquoi contrôle vina yo soki nano tamu na solo te partir lelo kata banzela wana ezala betoma moko te etu memona kufa etu memona ba distraction kala mingi te sozoya soka ya kutula komso wana bolangwa okende wapi okoma epam ezanga mimi pine. C'est pourquoi tango ekoki
tika bongo ya soto wana, tika mizali wana mabe, tika lukuta, tika kindumba, tika mulangwa. Yesu Kristo alingi yo, Yesu Kristo azokubenga yo sikoyo, obonga na mutema, kwete mkono wana, boza na ndongo na lola. Amen. Lola zapona bana nzambe, lola zapona basumuki te. C'est pourquoi nzambe alobi alinganga musumuki, mais alinganga lisumu te. Nzambe alingi musumuki, parce que musumuki yenda yango kitelaki. Ayaki pona basumuki, bote babonga na mitema, bata malamba zate. C'est pourquoi nzambe alobi ngai na toko benga yo, oya pa na ngai. Na peso mo ya seko, na peso or ezali prouvé par le feu. Amen. Ezala moka moko te kongi na lola. Na lola kuna Bible lobiete, ezala ba ripavé d'or. Ana mokiliza na mboka moko na ba ripavé d'or. Otambola tikuna mona or tandami na mabele. Kuna kureza te, ye moko na nyonso na la lumière. Amen. Awa tsabe kureke yi. Mena lola kura ko kene tam kolo moko te. C'est pourquoi bato na posta ba kene poto, poto ko zika, poto ko tikala. Mais lola eleki poto na valeur. Amen. Toza na souci to kene lola parce que kuna to ko soma te moko moko te. Kuna to futa te mpo moko te. Kuna to na kimia, to za esengo ya seko na seko. Amen. Ndeko mwasi ndeko mobali. Sala examen de conscience. Banda mbule banda 2021. Nini so sali pona nzambi? Nini so sali pona nzambi? Sala examen de conscience. Kota kati na yo. Milimo ni mabezi kata kati na yo. Lelo komo ko swana. Lelo komo ko yiba. Lelo komo ko bunda. Nzambe ata posa na yo no ngabili wana. Obika le banzambe. Kwa nzambe ame mwana tika ya pembo. Ose pele longo na masaki. Amen. Nzambe akamba na ndiko nyoso na komo na Amen. nakosala nini mpona nzoto esili kosala penalini nakosala nini mpona nzoto esili kosala penalini toto osengaki ngai nyonso toto apesaki yo toto osengaki ngai bana ye toto abotaki bango toto osengaki ngai bambongo toto apesaki yo kinduma osengaki ngai toto asalaki yango koyiba tokulu nasengaki ngai toto asalaki yango koescroke bato ntango nyonso nzoto ngai apesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi toto asalaki yango kasi lelo yo toto kei na lilita esinga ta merci te na nyonso asaleli yo oh toto nanga toto okisinga soni toto nangai toto sinaki na sinaki toto sinaki toto tinaki na muzoba toto sinaki silelo yo toto esibarunga olobaki na kota na esika bato ya minene bazalaka nzoto akotaki yo ezilelo yo nzoto nzoto teyaka yo moto zwi grâce 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 lisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko teyaka yo moto zwi grâce teyaka yo moto zwi grâce banganga nzambe yo moto zwi ngolu banganga nzambe yo moto zwi ngolu lisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance
ya mokili nyonso ya mokili ekokwea na yokanga yo moto ozwi grâce yokanga yo ozana bomoi yokanga yo moto ozovivra nsema ya mokili loba ekotika na siko posa ya nzoto koleka na yebo liloba ekotikala seko basi ya bato bakoleka na bango liloba ekotikala seko aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe aliloba ya nzambe sosola yango tika mabe na mokili oyo bangaka nzambe. C'était votre frère Emmanuel Moussongo, le chant parfait et réfléchi de l'éternel. Frères et sœurs, marchons dans la crainte du Seigneur, car le corps un jour nous décevra. Craignons Dieu pour qu'un jour que nous soyons
toyokaka mpe loba nzambe loko nalingi bato bapresa attention eloko tokoloba mpo bato bacomprendre ntango ezalaki kopa badi bible elobi na Genèse 1 26 et 27 bible elobi oui Dieu dit faisons l'homme à notre image de la mer sur les eaux du ciel, sur les pétales, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27 de Lobi, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tangu Nzambe alobaki bongo parce que Bible lobi que Dieu est esprit, il a créé homme esprit. Asalaki muto yo ya mulimo. Siko tanto que na Genèse 2 verset 7 Bible lobi boy. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, tant que Nzambe azui mabele a formé ekeko, dans Genèse 2:7, Genèse 1:26 et lobi Nzambe a créé qui mon esprit. Mouli mona sala qui est continue ekeko wana, dans Genèse 2:7, de mutu azui pema. C'est pourquoi mutu azaka valeur ce qui pema wana ezakati na mutu. Ce qui pema wana bimi, mutu azaka na valeur te. C'est pourquoi Bible lobi to uta na mabele tokozonga pe na mabele mabele tozonga ka nzoto oya créa ya salaka format qui na Genèse 2 yango zonga na mabele parce que mutu aza composé à 3 parties dona esprit corps na âme chaque place ils ont chaque partie za sikamo ekende c'est pourquoi biso to ndimata ke ndokalia ka mutu parce que to ndokale nini nzoto yango to kokula ale nini mulimo okenongo wapi c'est que ne jime ko se kwate ndokalia ka mutu te mendendo kabwaka ka sort pa mutu pa kufa. Donc toyeko kunda nzoto oya mabele uta na mabele nzamba salaka lokale ekeko mabele yango tozongisi na mabele mais molimo na eza susu awate amne pese zonga ki place faut ekende. C'est pourquoi ndeko na ngai mwaso baldi topona nzela otokokende soki okufaki moyibi okoseka pe moyibi liwa ebongolaka mutu te soki okufaki ndumba okoseka pe ndumba soki okufaki mukristo okoseka pe mukristo. C'est pourquoi ça resengo mingi tokufaka na Yesu Kristo po tobi keta tokosekwa na ye. Amen. Amen. Bande ko mwasi le bali o mo tolobi muke tikete Nzambe abakisa mapamboli na kati na lobana. Amen. Amen. Ko kitsa. Dotamu sumu tazana famille za libako loba ko ira ngoyi. Namoni
Boa tarde na balandi nyonso ya chaîne ya M La Grâce TV. Ndeka tomesana ko informer bino ko mesana ko panza sango na mboka momba bisika bozwaka biso. Lelo toza mana kati ya palanka na administration ya Zaba. Bisika wapi toye kolela na ndeko na biso oyo awutaki kokufa awa na kati ya Luanda babengi na kombo ya Tati Ngongo. Aza mwana ya Lemba Super na Avenue Biena. Donc oza masango oyo komelaki biso depuis mokolo ya le 20 ndeko na biso Tati Ngongo akufaki. Mais malheureusement eloko ya pasi oyo biso esali biso ezali ndeko akufi le 20 janvier mais baye kokota na morgue le 23 février pona nini famille eboyaki responsabilité mais président Océan oyo babengi na kombo atrouva solution ye oyo andimaki kozwa vraiment pasi oyo alata yango akundisa ndeko oyo alors tozanga ye ndeka bomoni déjà à trouver solution ndeka boyoka donc topesi yo shalom président Océan. Merci mais moi les gars to sepeli yo oloba parce que yo ndoza à trouver solution boita nzamba loba boye loboko epesaka ikomi la kisate pour kozanga bénédiction o to sali ezaka esema communauté na biso to sungi lemba toujours bomoko donc azande on biso accueilli c'est la famille donc on n'a pas de commentaire à faire surtout ça les commentaires c'est que tout ça là qui on a monté matin. Alors moi témoignage ya ndeko ya kufia tiki biso to bi bozaki ma proche po onzima aza ami d'enfance mais plus de 28 ans to kutana souci mais à ma grande surprise to kutia kufi on a fait le nécessaire et ça m'a suivi biso depuis tout ça alors regret na yo pour la famille mon lani te cause la nini bon nous déjà c'est la famille hein. Donc famille on a Luka, famille des Abisso. Donc Lemba c'est la famille, Congo c'est la famille, l'Angola c'est la famille. Tout le monde au bazar doit être la famille. Merci beaucoup président. Alors pour comprendre quand même aboyi ami Koumisa nalikama malam oya sali do comprendre yene mutation ma charge mais tozo continuer parce que toye kolela mana bandeko ya Lemba ba ko kunda ndeko na bango bomoni na telemi pena ndeko na nga mususu aki na lobby déjà boita. Ya botardi mama. Papa to moni na matanga oyo tokoki koyeba oza nani? Ouais, ngape naza mwana Lemba, kombo nanga Pai Kingolo, naza mwana Lemba. Tuka toye kaka kolela ndeko la biso, Titi Gogo, atiki biso. Tozalaki la ye, tozalaki l'ensemble malade bandi eti na suka nzamba zui molimo la ye. To sepeli mingi na grand frère la biso Kuka Océan, ndenge asungi biso bandale bandela makambo yo. Tina suka na ba misa monsieur bazala bamboke pai le pai ndenge basungi biso en tout cas to sepeli toujours Lemba union il faut ezala merci mingi na Anik Sisembo ganga film na musika na acte sali merci mingi na grand prêtre Bete Bukos na acte sali merci mingi na bande konyoso merci mingi pe na soutien na bino ndenge boye bandenge na biso banda lobby ti bo komisi biso pe lelo en tout cas merci beaucoup. Alors ndeko na biso tisi ya kufi akufa ina maladie nini bon jusqu'à biso pe toyeba ikake azalaki na fièvre ebande kosala ye d'apeine boye baye kobenga grand frère na biso Océan Kuka ke ndeko na bino aza lisusu te bon eza makambo nzambe moto apesaki ye mpe moto azwi ndenge akei neti mais selon information bapesi biso balobi famille esundolaki ye nayebi te mpo na yo koki oloba nini bon biso mpe toyebi te tozwaki coup d'appel ke ndeko na bino ya Lemba akufi ntango ngai nazwi coup d'appel nabengi grand frère Kuka Océan vie tala awa makambo eza boyeboyeboye tobengana nani tokende na famille mpo toyeba makambo ngo ndenge nini ezoleka ntango tokomi na ndenge baexplike biso bon bavie mpe bazalaki na bato ya misika mpe kosunga eyekoya na grand frère mpe ndenge abandi na biso ti na suka ntuka atiki biso te nzambe azwa lokumu apesa lisusu Kuka Océan ebele mpo alemba te na kosunga makambo mpo sa ye mato. Merci beaucoup ndeko na biso donc bon comprendre Kuka Océan vraiment topesi ba fleur ebele tobwakelo ba fleur da ba mokako swa bamokako swa eva ya Kuka président Océan bon mona tozana ndeko na biso mususu ndeko na ngai toyebi mpenza tozwi yo mpe awa tokuti yo awa na matanga bwata abotade tokoki koyeba oza nani biso toaka bami ya tatia biso bana Lemba nde tosoleka Lemba bomoko
comprendre toyaki tokomprendre ke famille na mwa retard yango tolingaka makambo esalama na ndenge na biso bana lemba esami na ndenge na biso bana lemba na lisungi ya makasi ya océan mwana mai abimisi mpe bamoyen na ye mpenza ya bien ke atie mwa pake toboyaki mpenza cotisation abi te na kosala yango asali awa atina ye mpe moke susu kuna na famille na Kinshasa basepeli mpenza Soleil na maman na bango atina pe quelque chose sur bona maman basali ka nepe to sali awa de abo to tinda déjà ba image to tinda na WhatsApp famille na Kinshasa ba vandi pe ba sepeli penza na osenga susu na bambana basi ba masani so ya lemba o ba yo ba osima o nini tozo organiser déjà retrouvailles biso so bana lemba tozongeli ba réunion ndenge zalaka kala tozongeli ba réunion bomoko ezala wana okutana po mama boye soki atrouva sola saki en tel cas soni et bembe umeli 18 jours sans ma famille va tati pas aki mutu ay banena batu comprendre mais ngao le galoka tika kufina na covid banga bazwaka bembe bakoti yango ekena gouverne so ndeni chance que na dernière minute yo ba makambo ngo ya to betaki sete yeso alwe na mwa muke monani vraiment to kundi benza bien depuis to yebo ya mwa muke to mela ya rolia to liepe tout est déjà organisé. Et l'équipe dans le calme, c'est pas le Makasi. Alors, nini oyo est causé que famille il y a des conabiso tati apparaître dans matanga na yini. Les kona pas de connaît asachi saki mal. Autant ngushu première fois tant oyaki. Maina kuka to kenaki na famille na. Kuka tuni bango eloko nini ezozanga. Ser na ye moko propre. Place statue a belelaki. Place à Tatia Koufelaki. Alobi, on a moyen de possibilité à un moment ils étaient pour la Covid, alors pour qu'il y ait $200, après ça qui premier pas, avec Bossala, Mikanda pour ça il a un billet de Bossala Mikanda Bossala Nyonso, ouais Bozanga. Après ça c'était jeudi. Abi, le gars qui tu as un carnaval jeudi, vendredi, qui férié, samedi, dimanche, puis ça ratabi. Lundi d'attendre que nous Mikanda na soir. Mais c'est à bouger qui t'énité, bataki tchata tamba bengi, balobi que c'est à bouger t'es logo t'énité. Yamona pour le quoi bimse mbongo. Asili qu'elle a qui sert pe moi mouké, mais mbongo na pisa bosalini. Yamoni moi confusion ezaki wana mais to soleil nenga mikolo. Toyokana na biso, toyokana na biso pe bien po. Ngato kuna ona ba trouble te. Toyokana penze l'équipe penza bien. Serka moi soni, moi nini mais azaka ya biso. Merci beaucoup Lokola pour participer quand même dans Liwaya Ndeko na biso donc okabola mato CP. Merci. Vraiment bomoni ba lobby est belé. Alors toza mana membre, un de membres ya famille ya Ndeko na biso tati oya uti ko kufa. Alors déjà na koloba wata. Boni bien pena. Toko ko yeba kombo na yo. Déborah. Ok, Déborah. Ndeko tati oya kufa epa na yo azalaki nani? Aza pena noko na ngai. Leki pena maman aboti ngai. Awa abelaki po akufa? Ah, abelaki. Aumeli mingi na maladie, asali na maladie 3 mois. Ya, tiaki kokufa. Maladie amwe ezalaki nini? Akufi na maladie ya Tiber. Alors biso bayebisi biso ke famille bomonani te bosundoli ndeko tati juste ekomati na bapoint ndeko na biso atrouva solution kuka akozwa quand même responsabilité oyo ya munene akokundisa ndeko na biso tati mpo na yo koki koloba nini? Famille emonani na biso nde toza bana ya tati nga nabengana na bango yaya mpo bamama ya biso na misana obenga bango bayaya biso toza bana sikoyo yango batali charge wana mo bakitela biso bana eza te yango bakamarade ne basalaki yango awa boza mpe ebele awa toza ebele me makasi pena te naza na mama kulutu na ngai na ye nde tozalaki na ye nde atiki biso mais apparemment mama kulutu amonani te yokani tomonani Debo mama kulutu amonani tokendai neti na cimetière
aleki na ndako aa na ndako aki okipe bapaya na ye balandaki ye aza na ndako. Ok, merci. Alors, message nous koloba ya bandeko pe o baza na Kinshasa kuna ba Rolanda yo na liwa ya ndeko na bino tati parce que yo pozalaki na ye proche, ozalaki ne pembeni. Consolation nini okoki ko partager na bango ensemble na musique. Consolation ezaka bakanga motema. Eza maladi abelaki ndenge mutu nyonso abelaka tokanisaki ya kobika mais Nzambe ye moko ayebi ye moko apesaka ye moko abotoli. Donc entre moi osali eza te bakanga motema. Merci beaucoup Deborah Tosepeli. Alors on va continuer la interview na biso. Maman pasteur, pour favor. Pasteur Tomonio awa Batar. Tolongi koyeba kombo na malgré tozaka soupçonné que za pasteur mais kombo na yo tokoyi koyeba yango. Kombo na ngai Garcia Almeida Kabata Lukombo. Papa pasteur Garcia tomonio na matanga oyeba kindeko tati watiki ko oya tikali ko tika biso lelo. Bon en tout cas nayeba kete tango za ina momoyi. Natika koyeba yete. Awa oyena kanali ya nani? Na ye na cadre ya noko na ye passer na biso Peregrino. Bon, et tant que pasteur, malgré oyeba qui était consolation, nous n'avons pas pu na libota weza na Kinshasa pezo le lande kona bango malgré awa bazate onde kona bango uti ko tika biso consolation nous en tant que pasteur ozana ngwa ko pesa na libota oye uti ko perdre mwana na bango ya mukolo. Bon, consolation ezali kakete ezanzela biso nyonso marqué bango bazali te biso bazali la to ba représentant to sali oyo bango bango ko sala to sali en tant que ba parents ba responsable to exhorter pe bandeko baona bayebi nzambe te bayeba nzambe po mokola suka bakutana na ye. Je crois bien ceux qui muta kufi na Kristu ndake sengo poto koseka na Kristu ko kufa na kimusumuki nto mupakano yango nde mabe alors to memi batu bandi ma Kristu pete mokola suka bamona na ye. Alors bata Kinshasa to sengi boto la bino calme parce que to kundi na ndenge batu so bakunda maka to koko boka ndeko na biso te marque bino boza musika mais biso to to ba répéter na bino tu peux permettre de bébé et boire comme dans l'état. Tu sala qui nyons, tu sois mis cercueil, tu loues mutuka, tu loues salle, tu loues musique, tu conduis n'enga bat nyons pas qu'on avec honneur. Donc, ma vidéo ezali, peut tu continues la bino na YouTube, pour que tu lango n'enga leki na kimia, bitumbe bimite, bat tu bazokite, baswanite, tu monde la kinzambe bat la biso, penzambe azali biso grâce, tu connais na cimetière, tu zongi kimia na kolo yesu kizaki na biso. Merci beaucoup Papa Garcia Tosepeli Menge. Yeah. Alors on va continuer la interview na biso to epena kolela pour comprendre. Tokozwa bango moko la moko. Tozana ma camarade d'enfance toloba oyo ya tati. Donc to bomoninga tozana maman na sœur oyo bakola ki na epelongo. Donc ene ba musika te tolobi da boita. Ya boita. Toko ko eba kombo no yaya. Bon ko bela to eba kité. Kombo na yo? Kombo na Emily. Emily. Okay. Ya Emily na ebi okola kina papa tati. Okola c'est trop dit. To ko eba na kana ki mukolo. Na ko to eba na mukie mais ana ngo to vandi mo ta po to vanda nenda kumoko. Avant pas grand frère na ngai à travers grand frère na ngande to vanda ki penza ensemble. To za ki ne penza bien, to vandi bien mais malgré nandeke grand frère kolongwa ndepe to kabwani na ye akepa ndekone akefa ne pas camarade na relation na mususu nandeke bon sangwa maladi to kite te yo kakara mardi ba suso nani tati akufi ndepe to ko ya pe to ko kuta lisusu nde to ke ko kunda mais l'équipe est par la grâce de Dieu et te ko kuta sur la salle a to vandi poto panja na mutonda kende nzambe moyebi. Alors ya muto oya zaki na famille ni ne sala ki pour que aya ko vande pas la bino pas ya grand frère. Bon eza na batu mususu pe ko vanda na ba famille. Bon ebi ka ba famille se ko kuta na bamboka mupaya ezala ka passe mususu apo avant nandeko même si bandeko ba fande ba ozwende ti marque akefa de pas relation mo ba comment ozwa famille yango sala ki bongo a dégager akeke fande pas mingane pas grand frère. Mais na ndenge bo fanda ki na bo fanda ki na bien ya mabe makase ezala ki te parce que mutu azanga mabe te mais na ndenge bo fanda ki na très bien. Te asa na problème te ye problème les ara meli ne masara meli cigarette ne kolia kutaki pane même pas kolia. Bon ça qui bien pensa mutu fanda ne pensa même moral.
eloko te problème mabe ezalaki te. Alors eloko nini okoki koloba na famille oyo ya Kinshasa oyo bakozwa mpe image oyo bisika kuna na Kinshasa epa na bango bazolela ye consolation nini parce que yo mpo ovandaki na ye okoki kopesa kocontribue mpo ya famille oyo ezolela ndeko na biso tati. Bon, famille ezolela mpo aza mwana na bango auta na kati ya libota eza susi oyo eyaka kaka mais eza liwa toswetaka yango te ntango ekomaki ekoyelaka mutu nyonso lelo ekozala elobi ekozala oyo topesaka na famille bazala na kimia tokunji ye mpe bien nyonso eleki mpe bien problème ya te nzambe eka moto ayeba liwa ya mutu na famille bazala kaka bien biso toa toza bien matanga eleki bien tokunji ye bien eleki mpe nyonso mpe eleki na kimia. Merci beaucoup ndeko na biso Emeli. Tozo continuer na ba interview na biso toza pe na semeki na ye o bavandaki mpe na ndeko na biso auti otika biso tolobi deja boa tarde papa. Tiens, boa tarde. Okoki koyeba kombo na yo? Kombo na nga Roland Bamana. Papa Roland, ndeko tati wa auti otika biso azalaki nani mpo na yo? Azalaki beau-frère na nga. Donc leka mwasi na nga. Ovandaki ne mpe ndako moko? Oui, ce dernier temps va Koufa, Koufa est place numéro 1, d'habitude il y a au Talabiso, moi qui n'ara. Mais pendant que moi bella, on est 5 ans doyer pour t'accompagner, il y a une malade à Danilo. Malheureusement ça m'a sali qui a bien gagné. Alors na malade wa zaki na ngwe zalaki nini? Bon bella qui Tibet. Bella qui Tibet pourtant au bella quand on va traitement, j'ai qu'à aussi me battre alors, tout le monde qui na sana, à partir de Kunende, va confirmer que dans la pota. Nous avons traité comme ça, tuberculose. Mais le salut, moi, pas si pas pendant le traitement, à Oliaté. Dans l'Oliaté, le docteur, chaque fois, il y a un problème. Alors, le qui ça met là, il y a ma casse histoire d'Oliaté et ma baie. Donc, il y a un peu de monnaie commis. Si vous avez des acquis dépendamment de la volonté, ou bien peut-être à petit moment, vous avez des acquis qui sont poussés et ils ont négligé d'autre part. Bon. Ba témoignage il y a témoignage ba miné ba za opesa ba bi ti ba za na ko lié les à compliqué mais après on comprendre que moi consommer moi ba whisky trop né ça déjà qui compliqué ma petit au lieu donc on a quoi. Mais Nathan Bovani na quand même ndeko tati azalaki na bien ou bien azalaki quand même na malgré ma bezanga atena batu mais na ko vanda na boye obande ko qualifier ndenge nini. Pour on a inventé jusque là comme on a bien monté na mutu pour on a vivre na na batunité nous soyez alors la nuit moko bon c'est ça quoi na yo nanga muna yo abande ko peso respect oyo sengela ki ozwa respect bon ndeko ba ne bien non que pas kufina na lo malamu mais respect faut mettre à qui tina suka merci alors message no ko pesa epa bandeko oya famille ya Kinshasa pe baza kolela ndeko na bango mwana bango tati oya kofi surtout na mboka mopaya pe awa consolation nino ko ko apporter na famille wana na Kinshasa bon elo na kolo baka ezaki esoué nanga ezaki o comité parce que ça tout soit qui ezaki pour abika ngolo tout soit qui mais arrivé que salami donc biso na bango tout ça même moral tout partager douleur mais Bible va la circonstance tout comme ça donc eux salami nzamba kuma maka parce que MTV va secret il y a lobby la biso non là on a courage kaka mais malgré que la semaine qui naie oza lokwa famille mais batu balobi que famille esundola ki esundolin matanga na tango ya tati akufa ki po soit disant akufa ki le 20 mais et corps naie na morgue kota ki le 23 alors batu balobi que famille esundola ki ezaki ya solo to ya lokota. C'est information est la vérité et à soloté parce que mon niveau batebele ba lobi ma monnaie pour ceux qui d'ailleurs que kosunula nga na zoite parce que nga azui tati za na ndakuti nga kuta tati à l'hôpital moko la wana na mon beau frère nga na kena discerner na azui tati na lui donc annexe on appelle ça beau frère ne mso to yemba na Martin na sengi ya bima yenda ko mola na ndako wala et puis malade azaki nango na le c'est que na sala ngo par amour za malade to ko fa nous na parler te mais na sala ngo par amour pour la beau frère nga ne arrivé ce qui te me maki makamne mbango te pour kundama parce que nga da beau frère na ki dire au kundete sans pour autant continuer à la Congo de fallait bango ne baba noloba nga ka sima la accompagner madame nanga ne to me makamne ngi mami alors mais o salamaki avant ba mona liwa za me mutaye bien il fallait tatia za envie pas témoigner nga na madame nanga
parce que soki akufa ye te motu moko nga aloba mabe ekuti te mpo ya koboya yango tisi na suka mais esalika akufi bon eloko mosusu asalia te. D'accord, merci beaucoup Semeki. Ça va plaisir. D'accord. Merci. Donc vous comprenez que ndeko na biso Semeki a démentir na rumeur au nyonso balobi ke famille bois ki sa ki e boyo ki moko témoigner yene mutazwa ki ndeko na biso tati po amema ina ndako na ye azwa pasi na ye jusqu'à ce que liwa e ki kokomela ye parce que ye moko ne muta négliger ki abande kolinga kolete na bakisi oyo ya abande komela. J'espère que ba témoignage quand même ya batu et sungi bino bo comprendre pour place à matanga mambulo ba makaka ba rumeur e bima ka me confirmation pezalaka. Luka boyoki Semeki na ye moko abimisi yango na munoko na ye. J'espère que to se comprendre biso na mais to continuer quand même kolela na bandeko ba olela souhaiter ça na pas oyemba va continuer ko ça musala na cadre ka kolela donc babi lemba mobimbeza mobiliser pour na olela ndeko na bango basali union fait la force bazo continuer kolela ndeko na bango tati. Merci.